Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Vraiment, c'est triste. Hein? C'est triste vraiment pour la communauté congolaise. Bapandisango ya communauté congolaise bakozangisa baninga musubu opportunité. Bapandisango ya communauté congolaise bakozangisa mutu mususu chance ya vie na ye o ayaki na réseaux sociaux po aya oluka vie na ye. Mais bato o bazalaki censé ya komona ye bamoni ye te. Po bato mususu bakangeli ye baporte na ndenge bato wana base comporta. Naokeli mama Myriam Bondo Mawa, une dame très calme. Dernièrement, bauta kofinga ye pona nini abengisi coach Amon Chic na place azwa l'influenceur tout ba influenceuse mususu ya ba congolaise o bazaka pe libanda. Elle a été insultée. Mais na kati ya ba insulte wana bato mususu balobaki te bino boko finga mama otin parce que la fois passée azwaki ba influenceur congolais. Bato basali pe mbongo pe a aidé ba vie ebele. Madjabu gospel asalaki asungi ba congolais ebele apesi bato ebele musala. Peut-être na projet oyo izo senga te influenceur congolais azala mutu mususu nde fois azala wana. Yango bomoni azwi coach Amon Chic. Bon, wana pe eza pe sujet penza te. Sujet onga na yeli kosala émission awa eza penda mawa. Quand j'ai dit ndi omona titre na ngana triste, eza penda triste. Triste pourquoi? Mabe ya mama Myriam eza asangana na bato oyo ifalaki pa peut-être asangana na bango. Na motema malamu na ye. Ifalaki pa. Peut-être ya tala ba vidéo ya bato wana o baloba bien. Amonaki beaucoup plus côté malamu. Ou peut-être ndenga zane chrétienne bon amilobeli moi je suis chrétienne. J'ai un projet. J'ai besoin de tout le monde pour faire avancer ces projets. Je vais prendre n'importe qui. Je vais prendre tout le monde. La personne qui sera capable, en tout cas, de m'aider à faire le projet. Je vais travailler avec cette personne-là. Je vais travailler. Donc, pour moi, je n'ai aucun problème. Être chrétien, ne pas être chrétien, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est de faire avancer l'œuvre de Dieu. Elle s'était dit peut-être comme ça. Mais Aïba quitté que après plusieurs années, ba conséquence ya mambo sala ki e banda ko zongela e banda ko toucher vie personnelle na ye, vie ya mobali na ye, vie ya bana na ye. Tango ma Myriam akanga maina pasteur Mike Kalambai. Aïba quitté que penel ofinga ba ne ba mongol. Aïba konte. Aïba quitté que penel ofinga ba ne ba mongol. Ba mama Myriam ba finga ba mongol. Autant penel avec aussi un pardon awa. Que albaki oh non je demande pardon ba mami baza mongol te albaki nanga kaka. C'est-à-dire que tant muta comme na kanda ye na mobile na ye baza na ba problème parce que mobile nazo kama na mama Myriam a joué a fini mama Myriam a suki neta a fini na bana na ye. Ti Madjabu epekisa bato ba lobela Madjabu c'est parce que ba monaki trop c'est trop. Bato obo pesa prophétie ba pesi Madjabu za ya bandoki. Ce qui lelo grâce lo quoi. Obone na poto kuna. Moi so grâce lo kwa bali na poto wana.
Ce qui m'a déjà bouté, moi, c'est un gars qui nous montre la grâce de quoi. Hein? Nous sommes en France, Yoana. Les Belges, France, je ne sais même pas. Moi, je suis un gars qui montre le wapi. Pour balayer. Vu à Batumsou, c'est ça. Nani yomi. Et un candidat moko. Tanga ki kosala bien on est. Baké période de triage. Papa banga kufaki. Lelo vie na bango isa stable. Pona majabu. Isa na bato ebele bazwi ba contrat lelo bato ebele ba na poto. Oh biso to comment on sait peut-être les missions. Ceux qui majabu te ba ozwa mbongo kende poto wapi. Ba ozwa mbongo ke poto wapi. Ba ozwa te. Mais grâce à cette dame-là, donc Dieu est passé par cette dame-là. Lelo ba vie ya batu e bongi. Siko mutu o aza na misala mabe. Aza des fois ye moko lesbienne. Obal ni des fois mais ils en a ba vie ya batu e belé o lelo et komi ba famille e belé komi stable. Stabilité côté ma famille ba te belé pour na maman Myriam. Lelo maman Myriam a se retrouvé quand na kofinga ya lokola mutu moko afandi aosala mutu musu chantage na komba maman Myriam. Mawa nangena komande wana mawa avana loba nangena pesa mwa conseil muke na bapandi sango nangena tanga komba mutu me na otanga te na sepelani makasi soki oyebi que aussi okutana na mokonzi moko ya mboka na biso to mutu moko boye important pour neti maman Myriam Bongo aza très important. Maman Myriam Bongo, elle est très importante. Parce que mutu a changé déjà vie ya bato ba na famille na été. Mutu a pesa ba fond ya commerce le quoi maman wana. A Léon na Congo azo pesa ba misala. Aza vraiment quelqu'un d'important. Aza parmi les investisseurs il y a haut placé na Congo. Vous imaginez quand tu as mon chiga ngambo makazi so qui alongo vraiment ma place à wuti wana po ya Congo. Aya nika aya ndima ni kondate mboti. Na pesa conseil na bato so bazaka public. Soko yebi déjà aussi okutana na mutu moko influent ya mboka na biso. Okutana na bato moko très important. Eza na ba sujet mosusu ceux qui ont les réseaux sociaux okoki ko aborder yango te. Okoki ko aborder yango te pas parce que oza na incapacité te. C'est parce que na communauté na biso batu basangisaka batu liboki so balingi bafinga. Exemple ngai na ya nanga mamu si mutu ana problème nanga amoni ke nga mo afinga nga eza te po peut-être nga na zungisaka aofinga mamu po yebiki mama ozongisa te aofinga papa nanga aofinga mama nanga oh papa nanga na mama nanga bana bango na réseaux sociaux te aofinga bana nanga baza capable abimisa bana nanga même babizengi po na ka basanga pasi. Alors si je sais que nakuta na dana bato baza important baza influent na mboka na biso influent na communauté influent na bato ya na ba sujet mususu na kokota ngo suste pas parce que je suis faible non c'est parce que le personne oyo ba okota na sujet wana baza na bonne moralité te moralité na bango eza bas. On dit la moralité, je sais même pas. Baza
bazoba. Le fait que nga mutu amayele nasi nakutana batu moya important avec la jalousie qui règne dans mon pays. Mutu akomona nga lisije ezali oyo aza na kati nga na koti yango ya kosote nga asote famille na nga ake na mutu wana amonaki nga na telemi na ye abandi kofinga ndeka wana to se retrouver siko awa naza ko expliquer bino après non tiela bino na déplacer ki muke pona na swa téléphone na nga oyo pona tiela bino ba voice oyo ezali awa ba message eza awa yango wana Louison akufi batonso bayebi tiktoker na biso awuti kotika biso atikaki biso le 1er avril liwana ezalaki mpenza contesté makasi parce que les gens disaient oh akufi liwana etombaki mokolo ya bato bakosaka liwa moto etombeli mokolo ya bato bakosaka donc ezoyebana te akufi te ezoyebana te la famille. Mervyn Bondonga Mervyn nga nayebaka Maman Myriam Bondo à moins qu'il n'a se trompé. Maman Myriam a tindela $6 000. Isaac qui n'a 2024. 2024. Ali kaka azaka na zemi. Azaka na zemi. Layette, mobile na uta kokoma Canada. On a travaillé à Sousté. Mobile na kimiye. Azaki penza na impossibilité yo sala parce que zemi quand même né makasi. Aleke na TV, a bengi, a sengi penza ba aide. Bo aider, Maman Myriam, a belle Maman Myriam. Maman Myriam loko aza Maman Myriam alingane te mutalela. Mama wana alingate mutalela au kapasi na makambo peut-être ana capacité ya osala. Mama wana abimisa $6 000 na ye. Mbongo euti soki États-Unis soki wapi eko na PayPal a récupérer ngo Mervyn atanga mbongo wana na caméra. Et puis Mervyn a pesi merci na Maman Myriam Bondo. Akumisi a pesi merci. Je ne sais même pas, ça n'est même pas 2 ans. Une année et quelques mois après, la même personne, Mervyn wana, wazwa $6 000 na maboko ya Maman Myriam Bondo. Yon a bi mawe Maman Myriam. Maman Myriam mawa. C'est vraiment bon, mais heureusement maman n'a pas fait ça na été pour me taper ses merci to aza reconnaissante na parce que degré ba tout bazar na ingratitude. Les gens sont tellement ingrats. Les gens sont ingrats. Donc, na communauté na biso, bato, ba na ingratitude moko, y a degré mo, toza bengra, bato, les gens sont, bato, baza vraiment, ba ingrats. Mais quand même, cette dame-là, $6 000, est belé. Ils ont bon, y a salaire à bato combien na Congo? Pour Mervyn, on a belé laki. Bate belé ba olobela nga mna nga tinde Maman Myriam apesi mbongo azane ka mterma parce que soko kabela mutuka donc $6 000 tant mutamona peut-être apesa ki on pour la Mervyn te peut-être apesa ki on pour atalika innocent bato ana libumo abelinga pe na réseaux sociaux. Moi je suis une grande personnalité abimisi ne $6 000 nango apesi na ye. Une année et quelques mois après, Louison akufi. Je vais expliquer bien, pour na souka nde na rotiande bablo kwa na souka peut-être na zonga souste na tiel bino kakape to se séparer. Louison akufi, Mervyn aye koseka ebembe
abenga ye mapa aseki ebendaki vraiment koswana ezalaki nayebaka danono oya Australie alokota pe a Mervyn kitoko mais ya danono eza penza na impact makasi te. Pourquoi? Parce que danono aliaka publiquement mbonga bata réseaux sociaux te. Danono aza lokwa babiso. On reçoit, mais on ne dit pas. On a des relations, mais on ne dit pas. On ne vient pas exposer parfois source ya soutien à biso, soutien à biso. On n'est pas trop loquace. Le problème avec nous, Pandisangwa Congo, c'est que on a moins contact non moko ya bien. Ao sunga salo badon asomilo peut-être mutu ka futelo ndaku. To abenga ki okende peut-être Congo. To osake lo moko boye. To abenga ko kenda Congo ba kope ezali. Yo lo bomba contact wana mutu wana ya important pour na yo. Okoko banda peut-être ko dédicacer, je dédicace par exemple na ya wana boaki na nga mutu. Et puis nga pe généralement na boaka api batuti. Mais nous avons des personnes que baza partout dans le monde, na Canada, na Londres, na Afrique du Sud, na Congo, surtout Congo d'ailleurs. Beaucoup de nos politiciens bazo la émission bazo pesa non pe ba cadeau. Mais to ya kati tu dit ko kumisa bango te. Mais il y a d'autres personnes qui sont des immatures. Maman Myriam wana. Maman danono aliaka mbongo ya batu publiquement te. Azwaka na ye. Parce qu'à la politique, il y avait des moments où on a abandonné la politique. Si j'avais arrêté la politique, c'est parce que c'est un terrain à double tranchant. Et beaucoup de risques dans la politique et tout. Je préfère pas. Moi, je reste à moi dans le Congo, ça et tout. Mes analyses, ça m'arrange comme ça. Mais il n'empêche que, on a un contrat, on contrat mon corps, on a aidé mon tout bon, on a la chaîne naïe, il y a politicien mon corps. C'est le contrat. Ça ne doit pas venir sur les réseaux sociaux. Son nom ne doit pas être cité. Naba exemple, il y a des missions. Ce n'est pas mon ami. C'est mon partenaire d'affaires. C'est une personne connue. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. C'est ce que Danono pas ça là. Danono paye. Il n'y a pas lié politique publiquement. Donc c'est très difficile au yeba. Aoli à côté ni très sage qu'elle est là, bon, très sage qu'elle est. Elle est vraiment très sage. Aebi politique nini ko ya nango ndeni ko vivre na réseaux sociaux. C'est vraiment une personne aya na fini na ye. Mais peut-être muto za sima finga na aolubanete. Mazoli ambongo. Mervyn danono en plein live pour assassiner. Mervyn azene loko le bulletin parce que azwene tu as attention ka fingi au finga ka moko au finga mutwa simonete parce que danono a révélé la source na été. Par contre Era a recadré Mervyn na otiela bino parti wana ezana o anazana on otiela bino parti wana so na sikolo parce que la linga qui n'a expliqué pour comprendre pourquoi on a eu ça l'émission non profiter non peut ça peut conseil parce que ba te belé ba technique te ya ko fanda na batu o ko perdre belé ozomona kaka batu ba bando contacter le souci parce que ça non mutako yo zo akabe bosi kinga ni kuto pesa kinga. Tu penses que tu fais bien, mais tu fais pas bien parce que tu es en train d'exposer. Mais si on aura bon, 10 francs, 20 francs, surtout si la personne ne te demande rien. Et Razan a habitude, sur Razoloba, ma Myriam, Apesanga Boé, je suis enfant chéri. De Madjabou, je suis. D'ailleurs, m'acheter la voiture. D'ailleurs, premier contrat nanga. Na Madjabou, na boye. Je suis boye. Mama Myriam, Boutou et tout. Mervyn a dit que Sokia Fingi, Era, et le ballon est l'autre côté. Échanger est l'autre côté. Parce que Era a des réseaux sociaux le quoi est dans à Kemban esprit et aux en impact parce que bon sur les réseaux sociaux
équipé dans route et pesé tes solo. Par contre, ce qui a côté si combo à Maman Myriam. Maman Myriam, c'est une personne influente et aux un impact. Nakawana, Maman Myriam avait mis victime. Abimi victime. Victime ya nini? Ya bolamu na ye. Auti kosombela era mutuka awa. Est-ce que era zaki censé ya koya kolbaki ba sombela kutu Range Rover? Era n'était pas censé venir dire que le couple Majabo ba sombele range. Parce que so Mervin na ye biango, c'est parce que era loba qui on a mission na ye. Bah toi biloba loba moi quelqu'un m'achète un range. Moi je viendrai dire ça dans mon émission. Des routes dans ce mutuka kuna tamba. Est-ce que batbazana tina koyeba? So dans un amanda kunanga qui coupe na fanda. Est-ce que les gens ont droit de savoir? So dans moi place dans la kitara moi 10 fois moi 20 fois dans bimaka. À moins que la personne te demande de le remercier publiquement. Mais si la personne ne demande pas, toi tu vas venir l'exposer comment? Voilà comment ma Myriam se retrouve dans un problème qui ne l'appartenait pas à cause ya motema nae malamu mamo yo. Allez boka mon maman Myriam akimi ba congolais, akina ba ivoirien, na ba togolais, ba Willy Dumbo parce que biso ba congolais toza na minoko pion. Et puis baninga mususu o bazana besoin o kutu ya confiance bana besoin ba compte na cercle maman Myriam ba compte sous te po bino bozolinga po bebisela baninga ba contrat ba chance ba avantage mususu ba ko se retrouver na vie na bango comme stable. Mami abimi victime donc tu la bino vidéo wana ok. Pourquoi? Quand Mervin a fini ebembe, era alingaki aya ko recadrer Mervin. En réalité, era sel ne ma bête. Yango na oti koloba a que eza moni so kutani dana batu moko level moko boya batu. Et ana ba débat mususu ko côté susté parce que so changer déjà niveau. Et c'est une période mo boye era tika na koloba parce que bande ko viser politique. Mais à boss na que il a déjà atteint dans un cercle moko bien. Ya ba toi bien. Ya moko ya bien o que soit fandi kimia a relia bien vineza bien. Bozo baby c'est la baninga mususu ba cop ba chance ba contrat pour anini bino boyebi ko bomba te. Bozabi loba. Vous parlez trop sur les réseaux. Balinga musu bazo perdre ba chance ya ba vie na bango parce que bino bozo bomba te. Bwana secret professionnel te. Bwana secret professionnel te. Mervin na binde nike era couple bondo basombela ki ye range. Po le baki on a émission na ye. Ambe ngaka enfant chéra maman Myriam. Parce que le maman Myriam a fingami parce que Mervin a moins soit a fingi era et ça le loté. Il faut finga maman Myriam. Pepe ça passe belé. Il faut finga maman Myriam pour ils en a kilo, ils en impact. Mais moi ça batou. Innocente, elle s'est fait insulter parce qu'elle a aidé. Bon, tout ça on a kandé Mervin à lobby que non, ou la maman Myriam a des fois. Tout ça on a kawana. Ce qui est azaki mourné à comment. Comment est-ce que yé Mervin ngara yeba que maman Myriam couple bon de paix ça qui n'ani range. Elle ga yeba te. Dans mon lobby triste, mauvaise nouvelle.
Ça fait mal. Mwana mwasi oyo 40 ans. Nga kona ebetera za nde mwa mukibwe 40 ans. Ma sœur kaka. Ma sœur. Ma victime. Ya biloba loba ya ba Congolais balingi kubomba sécurité aleboroka moi azui mutu mususu alibanda balinga mususu bakoko mutu mususu azaka na besoin ka ya $5,000 za stable na vie na ye bo ratisi mutu chance mani mona biso te mona ngate mama Myriam zwanga mama Myriam zwanga. Il faut bateau secret pour toutes les façons cette dame là. Ah bandeni ke bateau dans un secret professionnel parce que la dame ici abando fondra na ba réseaux sociaux té pour alandaka o bateau zoloba. Enfin na réseaux sociaux té pour alandaka o bateau zoloba ça na ngote n'a pas le temps business vous na tenté. Mais ça va eratin. Ça va te belé. Bayaka. Oh, nazaki kutu, nazaki na États-Unis, mama Myriam ayambaki ngai. Ayambaki nga na omona. Mama Myriam aolala te. Aolandela ba conteneur na ye. Toi tu es parti chez quelqu'un. Ya yambi yo. Pourquoi yo zo de bana moni azola ta so benga 12 conteneurs etalio na nini congolais. Boza ba pandisango bebi ko bomba secrétaire. Et na bato ebele balé na mboka wana moko batiki balé. Ko baka que non maman Myriam c'est une femme qui travaille. Elle est vraiment bien dans le business. Elle a vraiment un très bon coaching en tout cas la fin de panae a coachangai. Okoki pe ko éviter ba kinga la fin de panae. Aka maman na pesa ba conseil bien. Na moko gentil en tout cas na approcher ça vraiment maman moko bien. Et si mais Coco tout ça là na système ka ya relaxer batuke. Moi je suis plus que toi. Nga na mama songolo, nga naza plus que yo, nga na privilège, nga na muta makambu. Mais vous détruisez pour les autres. Bato mususu moyen, ba chance wana repousse na pembeni na bato mususu ezate. Po bino bo kanga minoko te. Mais envie na ye ko finga mama Myriam Bondo. Mama Myriam ana kabela e. En réalité na mama Myriam ba na problème te. Ana problème na era. Mais si tu répondre à era et pesate, il faut attaquer maman Myriam parce que era li ko kanga mon côté. Elle ko kanga mon côté. Parce que ko répondre dans non te a ko ça na belema te. Na belema te. Na belema te. Beleme zate. Po soki beleme zalaki. Soki beleme zalaki. Victime nangonde Mama Myriam. Mama Myriam abimi victime. Non te la bino ba vidéo. Non te vidéo ya non banana o ya Mervin. Non banana vidéo à Mervin. Après non te era. En réalité era loba na ma bête. Parce que ils a liwa ya mutu akufi. Aloba ma bête. Aloba ki penza ma bête. Biloba loba ya era nde bomi. Mama Myriam mikuta tekme. Mama Myriam mikuta tekme. Zona biloba loba nde bomi. Aloba ma bête. Aloba ma bête. Mais a changé pe millier. Nzamba sale grâce a coûté na bato mususu o que ba analyse mususu ezo senga te que ye asala pas parce que a na capacité wana te to pas parce que aza zoba mais c'est parce que asa en face ya bato ba na moralité te. Omoni a en face ya bato ba na moralité te sikoyo ba retomber wana ekitela ye te ekitela bato ba sima na ye. Okitela bato ba sima na ye.
nde yango pasi kono ti la bino vidéo ya Mervin après wana na tia ya Era omona ke Era loba mabete Mervin a fini mama Myriam but ya émission na ngisa kake mama Myriam lelo azofingama po aidaki mutoyo ana secrété alors que sozo kutana na bato mobo ya likolo yekola kubata kubomba moi secret moi ko couvrir quoi et ça ka bien batela place o lipa no ezobima po baninga musu bazwa pe mama pa wana parce que boka moi mutu mususu boye bazo benga isu bata Kongo te bino bo bebisi bat banzela to côté bolanda vidéo opesa ba avis na bino na ba commentaire tukute na ba commentaire naza ouvert pour la promotion, pour la publicité, pour la partenariat. Et puis pour la monétisation. Kaka. Nakati ba formation ma communauté peut-être pour chaîne na problème na ko fixer ça disponible. Bobinga na numéro nanga. Na zongeli. Bolanda na zonga isuste. Na bien Myriam Bondo. Myriam Majabu. Sobat ba talon na misu ngana ko avertir yo. Era parce que na TikTok na réseaux sociaux moto apesaka era so boyebite communauté bazel po fanaka ki showbizo era salaka balala ke na sima pa mama aro finga ba mibali ba responsable afinga ka bana batu basia batu ache matama wana ache zolo wana ba rit zolo wana papillon eza Myriam na Bondo mutu apesie bazel wana alors Myriam nga agir quand elle avertisaka Myriam ela la te soka era atangi kombo na nga pona moi lokwa na réseau mutu babanga ko Myriam soka era tangi kombo na ngai suko finga nga na buzoba nga afai na nga na oboko la mwana nga na wale ay ko finga nga ya bêtise ya buzoba nga na répondre mi kalate soka ka meki na nga na ye pa na yo patron na ye médiocrité ya buzoba boy jusqu'à quand comment yo soi-disant moi si nzambe image ozo associer ngona era soka zo finga batachaka photo na sima soka zo finga d'abord a dédicacaka yo nga siko na ngina lapiso omoni mwana no azaka maladi bat ba yebaka mwana ngoto penya la lobaka nga matière eza déjà na bando cha mwana wana tous les jours na miniature na ko stresser mwana na ko sala na balangi nyonso oyo baninga ne ko basaka na TikTok bako memele na classe banda ko tuna yo ozala stressé. Alors na avertir yo avant mon nga mandoki na TikTok te awa. Avant mon nga ndoki na TikTok te Myriam, moi non benga o. Myriam pekisa e buele no ya era. Po ane muto esalaka bien te yo. Yo muto kate vi ya kayu po aka ko finka batu po yo pesa ke mbongo. Myriam, o eza à titre de rappel. On s'est rappelé ma kamnini oyo era peut-être yo yebite mobali na bombelako po era muta showbiza oyo ma kamnini oyo era basalaka na bondo voiture oyo mobali na yo asombela era po voiture on eza mobali no muta sombela era apesa mbongo ya ebele ya cash po asomba voiture na est-ce que ma kamnini basalaka soki po yebi obo yebite et qu'on slumba à na réseau et puis ça solo pour la à na réseau bah bah ba te o za na vérité mon habitude bah ba te que era voiture la tambola na orange wana o biso to nango bino muto sombela e mobali na o alors era na mobali no basala ki nini po ba sombela voiture wana ngana na nga prête nga pa na prête parce que to ko fanda te communauté to talaka pas maman moya era elle ressemble à batu ya sans raison na réseaux sociaux yo mutozo pese ba zel
alors tu es averti, Myriam. Myriam, tu es averti. Il y a pas qui on a merveille comme la dirigeant, on a déjà mis ça. Au til la mutu nyoso muta ko sale logo azate pour ngam la dirigeaka. Alors, na ebisio. Era Myriam atanga lisukombo nanga yonde na roya. Boleli Luison. Anzambe. Quel est le plus beau souvenir pour partager la Luison? Bo Mathieu Mignati, bo Fingaye, bo Sekaye, bo Emilien. Na moni pe nguru e mususu e nani mervi. Neti yo pe mususu. Na place Luison yo koko kete. Soki Luison ke dara na cimetière. Po yo Mervin ozoka ba photo ya bana ya fayi ba ikoko okenaka kokunda. Luison za na lokola ngai alata bitumba ya fayi ba ikoko azui photo na yo ali parmi ban azui longino wana lokola malangwa akepe kokunda yo. Yo lelo yo zo seka Luison. Peut-être Luison ko fina fierté azaki yemo yo Mervin yo ko polaka munoko ba kusezo bimona matoiti na zolo. Yo za muntu yo batu nyonso basunga yo ofinga batu nyonso fana na bango ofinga yo ko bimisa video avant yo bimisa video ke Luison memaka photo na yo parce que za mutu o memi photo ya bana ya fali ba ikoko à côté li muninga abisoki yo memi ya bana na ngana memi lomino pe na cimetière lolo yo mo se victimiser. Muto aida yo Mervin pour les loba no sa live font les caméras ba to ba mon ami ezanga aide ba mini no ezali loba ba brosse ada o zanga ba brosse mon hier ba mbodi ndamu tu na toute la mine no body et côté son complexe au kino 500 000 tu peux me dire merci toi yo ba to zanga nani o zanga kana matière mona benita kufa na libu o zanga na matière kindo yo olia famille no te tolembi pe yo boye dinga maman député na fin du mois yo ne mandiate ozo pota bana lokola bakubaye toi chaque histoire place muto kufi Mervin azaka na matière mo likolo et bébé Mervin azaka na matière pembe na fausse couche Mervin azaka na matière na ba séparation donc yo comment imiter des mesures de sorcellerie à communauté yo za nani yo ozana vie malongate à part mutuka ndako décoration biente mobali ya biente yo moko fi ya biente na biso nyos to vana na TikTok c'est oza parmi ba wa kenda shopping te talo biente saka biente perika biente zemino bandana ngona robe de nuit ti obota kana robe de nuit mazo bango na communauté Mervin maman député mino wana chaka libanda ngam to sunga yo na toute la mino wana bordi mobali okuta boti so bana ochaka na mulangi oke ko boka na mai bozonga na oke na ko récupérer mulangi donc muto kufi ozape na courage donc choka baninga ezolo belo le côté famille na ye donc en fait il y a des filles sur les réseaux vous êtes sans cœur na misusu bozana Europa bomatsa bana bato ba minyati bobandi ko boma na matemi biso na suka soke yindi yoka bamwa biso to sala garando ya motema vo modia yozo matsa photo mona mutu yozo matsa para mutu na soko soba biso rande utaka na motema bilongi na bino za bilongi ko sa ba clip ba ange biso eza game et bemba game et bemba game ngadi na zaboye ngana kokate oyebi vraiment esali na passe tangu yozo salela mutu live tangu yozo finga mutu tangu yozo cha mutu na minyati tangu yozo humilier mutu question mon ngina tuna yo eza po mutu wana à vivre mais bilo ko boma Luison koufi physiquement vous avez tué Luison spirituellement mentalement moralement boma Luison tangu dino ko bisi makama Luison bino bobandi ko sambusa Luison bobandi ko sambusa Luison en vrai dire quel est le résultat bozaki ko zela derrière l'humiliation que vous avez pour mener la Luison. Vous voyez combien de personnes ont les réseaux sociaux? Vous voyez vous savez combien de personnes ont déprimé? Vous voyez combien de personnes ont bougé? Depuis à Botamana ensemble,
TikTok est samboussier, à kata TikTok. Bon, quand il a l'homme TikTok qui est un prophète, Moutou et Béba. Vous êtes en train de tuer des gens. Bozo Mabatou. Bozo Mabatou. Matou pour poster un blouson. Tant que vous vendez les michou. Moutazo Samwa, bo fingaye. Bozo c'est la michou ça. So les michou ni bomaki. Bon nga bozo nga poster michou les michou. Bozo ba hypocrite, une communauté de sorciers. Une communauté remplie de sorcières, des illettrés, des malades mentaux. Les gens ont la luiso, on va dire luiso, on est venu luiso dans l'eau. On a eu beaucoup de temps. On a eu beaucoup de temps. On a pas joué à la tala. Ceux qui vont doka, mais les gars na doka katongo. Si tu tombes aux hommes bébé na ngai, beaucoup de na succès, na kuti application, na produit application. Ba luiso ba koi pour baza application, ba kuti application. So quand ça na formation YouTube, Facebook, on a tenu. On a tenu. Ngai beaucoup de yo TikTok yo kotinga nda yo kutinga da game yo faux compte ngana sona na faux compte na sona na bosaka na batuteko na yo na kishanda ngana ke conseil à faire j'ai respecté faire jusqu'à la moelle épinière na sali 2 mois la kataka suki te je me suis pas rasé je me suis rasé pe na katitune pour na conseil chaussette à sika boxer à sika bikini à sika gain à sika pantalon à nyoso sika na linette na suki parfum ti bozo sel la ngaba débat na yaki sika filtré na sukoli la maya mungwa na pakoli miel j'ai brillé comme Ferrigola sur le podium mais dehors boni boyko allez toya ofanda boyo kutina chebiso na fashion policy era boye oh nana zopesa ba point Mervin hôtel longia Mervin nana pelika bien Perika liboso ya bien Mervin na ngazo na vie. Maria mutanga tindele uti kisasa. Bo vande libiso na TikTok, bo kenaka ni restaurant ni boîte. Continuez bongisa projet na yo, eza bien. Ça peut nous aider. Biso to ba ça peut aider. Ça peut nous aider d'améliorer, d'apporter un plus. C'est pas pour humilier les gens. Tes pauvres minables abonnés qui sont dans les commentaires na ya kisasa, calmez bango. Zara na groupe moi ba jury, ba pesaka avis. Par rapport à ma vie, ça peut nous aider. Baye lamba. Na ba fi okozo Rachel Mode, na ba fi okozo ba petit belé na Paris on a balata bien. Baye bien lamba. Petit na moko ou écoute azana feza pas là ta bien. Ozo comprendre. Ozo moi DJI. Zala na mangata 20. Oza disponible à matière PC à vine. Yo zula kabiso ba petit moko kala mato ya Mervin on dirait l'éléphant. Aibika koloba ba vie ba tuna ba bakufa. Toloba makamba rolata tokocha na liste ba fio balata na réseaux sociaux tokocha Mervin donc yozo matisa Mervin na live na yo aya ko pesa ke biso to lata ki bien tango botali LB jour azo kita aéroport na Canada Mervin na ke ko zoyer enfilage LB lata ki ezala ki swag to ezala ki professeur ya anglais na EP12 na Birimani na Congo. Arrête. Soko moni bajiri bakokite ozui tata de wesh. Omoni Chantal Bol. Babengi sangi na fête ba wesh. Alati ki wesh akase pantalon bakanga akangi lo mona luketo. Kilelo il faut koyeba kolata. Na yoki ba omatisi ba bleda mobwe. Era lata ki bien mais na makolo. Mais butu wana ezalaka bongo eza pointure na nga. Eza pointure na nga, eza bongo. Donc son la tiens eza teke eza bato minene te pointure na nga eza bongo à la Chris Brown ba Casselo Balmain boy Balenciaga na kak mais vous on a porté vos loyers boske kombatisa bato moko boy bato mbi bazo loba na sepelité nenge Stéphanie la ko critiquer Stéphanie eza problème te le problème est que tu es à mesure de faire mieux non. Au côté d'un magasin, non. Au Samba Bilamba, non. Pourquoi tu veux parler? Pourquoi tu veux parler? Pourquoi tu veux parler?
Oh, communauté moko boye, ozano célibataire, même bakamba bolingo yondo zaka na vie. Communauté bazolo bela mamba bilamba, ozana problème ba kaleso na bilamba, mais c'est toi, tu veux donner ton avis. Na ba biso toye ba mo ba swa gamuke, natala emo mamba courtiner, j'apprends. Des fois natala, neti dernièrement ya maki des fois mo boya mundeli. Eza kwa ya biso te ba bina na ba fête. Des fois mo courtiner ya mbaki. Tala garde-robe na sima. Tala lamba, ngamo na vandi na otala. Nazolo tato eza solo. Et boleli luiso. Anzambe. Quel est le plus beau souvenir pour partager dans luiso? Bo matse minyati. Bo fingae, bo sekae, bo emilie. Na moni pe nguru e mususu e nani mervi. Neti yo pe mususu. Na place à luiso yo koko kete. Soki luiso ke ndanga na cimetière. Po yo Mervin ozoka ba photo ya bana ya fayi ba ikoko okenaka kokunda. Luizo za na lokola ngai alata bitumba ya fayi ba ikoko azui photo na yo aliparnie ba azui longino wana lokola malangwa akepe kokunda yo. Yo lelo yo zo seka Luizo. Peut-être Luizo akufina fierté azaki yemoko yo Mervin yo opolaka munoko ba kusezo bimona matoiti na zone. Yo za muntu yo batu nyonso basunga yo ofinga. Batu nyonso fana na bango ofinga. Yo ko bimisa video. Avant yo bimisa video ke Luizo memaka photo na yo. Parce que ça mutu. O memi photo ya bana ya fayi ba ikoko. A côté li muninga. Abisoki yo memi ya bana na ye ngana memi elongino pe na cimetière. Lolo yo moi c'est victimisé. Muto aida yo Mervin pour les loba no sa live fumoli caméra bato ba mona nini ezanga ert ba mini no ezali loba ba brosse ada o ozanga ba brosse moni ye ba mbodi ndamu tuna toute la mine no body et côté so complexe ko kendo 500 000. Tu peux me dire merci toi? Yo va ozanga nani ozanga kana matière mona benita kufa na libu ozanga na matière kindo yo olia famille note. Tolembi pe yo boye dinga maman député na fin du mois yo ne mandiate. Ozo pota bana lokola bakubai. Toi, chaque histoire, place muta kufi, Mervin azaka na matière mo likolo et dembe. Mervin azaka na matière, pembe na fausse couche, Mervin azaka na matière na ba séparation. Donc yo comment imiter des mesures ya sorcellerie ya communauté. Yo za nani yo. Ozana vie malongate à part mutuka. Ndaku décoration bien te, mobali ya bien te, yo moko fi ya bien te. Na biso nyos to vanda na TikTok. C'est oza parmi ba ba kenda shopping te, talo bien te, saka bien te, perika bien te. Zemino bandaka na robe de nuit, ti obota na robe de nuit. Bazo bango na communauté. Mervin maman député. Minu wana chaka libanda ngam tu na sunga yo. Na tout le minu wana bordi. Mobali yokuta boti so bana ochaka ina mulagi oke ko boka na mai bozonga na oke na ko récupérer mulagi. Donc muto akufi ozape na courage. Oui, donc choka baninga ezo lobelo lokuti famille na ye. Donc en fait, il y a des filles sur les réseaux, vous êtes sans cœur. Na misusu bozana Europa, bomatsa bana bato ba minyati, bobandi ko boma na matemi biso na suka soka yindi yoka ba moi. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.